Opération, elle est prévue pour 30 minutes. Elle est vraiment prévue pour 30 minutes. Mais tout ça, elle est 3 heures du temps. Ouais, tout ça, elle est 3 heures du temps. Kapachinga, elle est soustée. Elle est soustée. Les élèves qui médecine en Afrique du Sud, les élèves qui évoluent ou encore avancé, mais dans sous nation qui pété les lots, merci encore. Na solo landé non solo. Lisa si ndo le tuni ceux qui bimité non balongo liangote. Balongo liangote batiki yango. Possibilité au longo ezalaki parce qu'il y avait vraiment des appareils et sengelaki. Mais place balle ezako s'est retrouvé le médecin ont jugé bon. Il y a aussi kango bongo. Donc possibilité des ala qui mi balé soit et que ça la na sala na comme paralysé à niveau kingo ou soit na dai soutien à la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi de permettre vraiment na qui en Afrique du Sud et puis na zala na hôpital privé pour nga ba traiter nga na passeport. OK. Ba traiter nga na passeport. Monita utoana bomoi nde lokwa kanza embaka tango zana bomoi tango makasi ezana nzoto yebisa famiko lingaka bango liboso bawa tu vois tant on a makasi na nzoto boye faut na yebisa Dieu mystique na lingaka bien que na que mon publication on a coufi na sali boye na za entre ouais la vie et la mort entre la vie et la mort bani moi ma page carte ouais na comprenant qui bande ko ba page faut bana na bango balia faut bana na bango batanga faut babakisa ba abonné belé mais ba tenir quantité na libota na nga ou encore na na bande ko na ngape séjour nyonso sali na SIDAF et lobelioni namoni les sous importance ya vie autant namonara les gens ont soutien mais namoni sous importance à vie dans le sens oyo kaposa tam sous ya tambola ou encore ya osepelisa nzoto na mambo to lukapeka tam sukosala mais la santé ne permet pas aussi longtemps to na mokili biloko wana Tokyo ignorant ote haine jalousie et zalara place Batbaza. Je sais pas si au pays pas bani mais alors tellement non maîtrisé vraiment bien té né banya va vivre il y a autant sous na ko e baté ceux qui peut pas bani mais mais pas batou jalousie haine et ali katika pesa TV boyebi ser na nga bien bon ya za ba kota ba state ye kuna partout so bobengi pour na solo ya service traiteur katika pesa za wana azape na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda soin kuna mibi bazara te o ba jemo boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Kapashi Total qui sport en tout cas aurait tout ba prix pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage collation de grade académique anniversaire katika pesa za wana bobenga na ba numéro o de Tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa TV bo à la décide. Voilà. Télévision, bienvenue chez nous, merci. D'abord, nous sommes dans Bisso, vous avez Bisso et Longo, Tozo na Bino, Tozo continue na Bino, et ça vraiment excengo ya kuza na Bino. Merci d'abord au Balandara Bisso partout, monde entier, Kinshasa Mobimba, Paris Mobimba, Londres, États-Unis, Mbandaka, Angola, Luanda, Massina, partout, na linga Bino mingi. Bon, c'est plaignaki, ba biso pe ba sambelaki, ba maman na biso la diaspora ba ki ba rotika te. En tout cas 6 fois mobik ici batebele batuna kinga capable chez un problème nini lisa c'est wezalaka est-ce que ça a raté ba doute kota ki mo ebele frère nanga na tika ki en Afrique du Sud on na zozonga yé atikalaki en tout cas na pesi à leader bambote ebele place azali mpaka na biso ya mbarabiso en tout cas très gentil à leader malgré que mikolo na oyana en Afrique du Sud te pour de na bete handicap
naza côté bususu mais na oya kaka ayeki mambabi kende kuna bité kuna sikote bata Dubai bazelanga nazoya kala mingi te ba balinga na vana 6 fois ba mitungisaki mais tozana mobiki ici awa la PC déjà bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonne santé. Ouais, Siko, ça va par la grâce de Dieu, Cynthia Kapash. Pour na yo nzambe représente kanini nzambe. Na bi religion notée mais na tika en Christ en général. Pour moi, Dieu représente tout hein. Circonstances nyonso. Il y a une représentation en Zambie. C'est pas pour rien on nous dit dans chaque circonstance tout comme Zambie. Donc pour moi Dieu représente tout. Tant que na monde zabiso na mokili lelo bolingo za sous na place te affection za sous na place te on croit pe na mambwana to et dépendaka na place pe na milieu yo aux allées. Bon aussi longtemps toi na mokili biloko wana Tokyo ignorant ote haine jalousie et zalara place Batbaza. Je sais pas ce pays pas bani mais zalara tellement non maîtrisé vraiment bien té ndé banya ba viva ya autant sous na ko e baté ceux qui peut pas banya mizalaka mais pas batou jalousie haine et zali au bana carrière quand et puis aussi combien des années na carrière là ah na bandi carrière moi longtemps moi kala vraiment moi kala déjà je salue baene nanga on a okuta place na banda qui na banda musala Mike la Duchesse et puis Bobo Manoka Boss Kande Sam Katokolo chef Matuza donc déjà na 2003 ezangonganga kutana na bango yanangongana kutana na bango tilelo oyo nazaka na scène on a quitté. Avant de continuer la question sous Joe Mystique j'ai l'impression moi extrait à 6 fois en mode mobile ici. Attends moi gazette nemo ya mukie scénario moko ya mukie merci hein auto banda no matabi so ebit na joue un peu rôle et ça la fait bien défaité Kapacho bilanga ngeli to so moi mukie et puis on les a na batanga ya et mon nous vivant et ça te gaza la tete le roi aza awa ngana la déjà bolingo nga et puis bato nyo so Holanda biso coup de fil to le bité ke auto cheli ya kawa te coup de fil ka ke okenda ke ozongaki et ça la fait bien. Toi, il y a une œuvre il y a 6 fois, Mobik ici, et puis tu as continuer ma question. La police m'a piqué ça qui m'a camoué Tonga. Moi, yébila. Bimbo et Soka. Merci pour l'élément. Oh, il salue vraiment plaisir. S'il faut dire, on a soutenir qu'on a une musique. Musique vraiment maman Issa à partir à Londres. Ouais. Merci beaucoup. Elle nécessaire et aussi de la prière, ba prédication et puis elle est vraiment ko fortifier et Batbaza vraiment moi belé mon vieux J3 depuis les États-Unis à Tikengate. Donc voilà. Aux quantième dans Libota 6e. Combien dans Libota 8. Moi quoi qu'il y a tout jusqu'à la 7 ngana 6e et puis mi balé ba simananga tant vous allez ba oni kuna wanda songer peke dans ça la comédie ngana on zala na artiste to ba benda robenda non na banda en fait na banda vraiment ba biloko na sala na église catholique déjà na pesi bande konyo so ya groupe K ya Saint Alphonse Mbote. Il y a Fabrice Toko, il y a Madame Lepira, Bambote vraiment, il y a Yannick Toko, et puis il y a Didier, il y a Mavambu, il y a Claude, il y a Ngati, donc il y a encadré dans l'église catholique, dans le groupe K. Donc déjà, à partir du groupe K, tout le monde a déjà un théâtre, mais après l'église, une église les pains de vie. Donc on a dit sur l'église catholique, une église des réveils. On a une église des réveils par pasteur Gustave Kassonga na Piembote.
place au wapi na ebiso na kutana na ba ene le quoi ba Mike la Duchesse ba Bobo Manoka ba Boss Kande donc baza vraiment mo ebelé. Et merci na ba onion so reconnaître bango ndeto lobeli mambo ya emono vivant et ndenge pe na keno na rythme émission o ezali parce que nzambe aux témoignages. Exactement. Ba tu belé ba Holanda yango ba capacité ndenge ozo sekala mo ba question mo boye on dirait te ngapo na ngana minute ezalo rola ndeko na biso azalaki te akendaki eza lokola mutake maternité ntango akobima fo bato basepela mutake opération ntango akobima fo bato basepela e na baséjour nyonso osali na SIDAF elobeli yo nini namoni lisusu importance ya vie autant mosusu namonaka eza nango soutina te mais namoni lisusu importance ya vie dans le sens oyoka posa ata mosusu ya otambola ou encore ya osepelisa nzoto na mamboto luka mpe kata mosusu kosala mais la santé ne permet pas et puis baséjour na nga na Afrique du Sud ebakiselinga su ndambo ya bolingo na oyo deja ndambo nazala nango mpe moni ntango toa na bomoi nde loko akanza yembaka ntango oza na bomoi ntango makasi eza na nzoto yebisa famiko lingaka bango liboso bawa tu vois tant on a makasi na nzoto boye faut na yebisa Joe Mystique na lingaka o na zela Joe Mystique ada été akena li feloto na lola te pona loba na lingaki Joe Mystique donc et bakisinga moi bolingo mo lisusu envers mokili puis envers bato ouais. Si fois ça ma question mon retour que na kana à lire oyo et na ba mélomane bien na ba fan ba te belé ba lobake ba fanatique na biso na ba to balanda biso ka tant to mona na bo ndé en plaire et ba tsamaka mingi balinga biso mais est-ce que pour yo pesa ki bongo ouais mingi balinga biso pour ebi so ezambotama na yo sele vidéo anga mo bikisa sele anga vidéo fele na pesa ke lo tende ba pesa ba to mususu moni tant mobik c'est ana maladie mobik c'est ana makasité bon ils s'en foutent hein. Ils s'en foutent bon on en vouloir nanga mutute n'en vouloir mutute parce que muto azala censé ya osunga ya battre les alens nzambe les alens nzambe mais merci na bandeko nyonso ba tchenga vraiment na mabondeli na moni bien que na que mon publication on a kufi na sali boye na za entre ouais la vie et la mort entre la vie et la mort bani moi ba page carte ouais na comprendre ki bandeko ba page faut bana na bango balia faut bana na bango batanga faut bakisa ba abonné belé mais ba tenir compte na libota na nga ou encore na na bandeko na ngape mais na kumiseka nzambe et permettez à comprendre que nazala pe moi aimé na batu malgré batu msu ezala bazalaka wana po no telemela et moi msa il fallait kufa hier sakana kana nzambe je sais pas na sakana nzambe na sens nini moni na batu msu bazala ba ignorant na volonté na bangote bazala ba ignorant pour beaucoup ko différencier marambuté mingi ba déverrouiller matoi mais ba verrouiller mental na bango comprendre toujours attend yo kamet toujours attend maniolaté olingo lo baré lo mo boé o réfléchir na yoté tellement yo kanisa ndenge yo kanisa wana yo lobi na yo mais nzamba za bolingo nzamba bolingo ni c'est passé na onda kana kiva. OK 2 mois 1 mois déjà donc on a presque 2 mois 1 mois et 3 semaines. OK presque 2 mois les lots qui koloba que peut-être là mususu makoki monanaki yo ke Afrique du Sud ozongi et puis na bande konyo so là mususu ya ba théâtre o lele bazana makoki te o bazape na bakamo ko pe ya grave malgré que bat mususu bazana ba carte na ebite so posa na carte wana te ngaza ngote ba pisa ko pe carte te na zo ngote na association aux apete na association to pesa ba mbonga ba ya adhésion ya adhésion ouais toujours feedback te ouais donc to zalaka wana pour nous soutenir Babylone ba initiative nyonso malamu. OK ezaki ko landisa na question ya koloba boye ndengo tala quand même susu bato bazala célèbre et de le bazala susu na célébrité te ba vie pela mususu o mona ke ah vie o penza azaki pena groupe salongo ye pena joie pena à l'époque mais lelo la mususu ndenge zalaka ezali sous bonté yo moko prévoit ka vie na ondenge ni tant on a ba réalité mususu ya ba artiste comédien
na salle effort na bomba ndambo nalia pe ndambo parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Libanga lizwindeke chako ko sekaka te pour prendre que le gwa donc nandambo tozwaka parce qu'on gagne pas trop, son avis to gagner belé même na bato botala na yo moko contredire nga déjà mais nandambo tozwaka tout ça l'effort to kabula sundambo wana moni ko épargner ça la peu bien ata na banque te ata na ligne zanzano mombo ata na caisse moi libaya au bois qui moi 10 francs moi 5 francs lobby ko sunga yope so zelitam so selo mombo aux yeux en côté et ko permettre à naftano ndako donc voilà tozongela lisusu nanu température na biso ya liboso oyo ezali voyage mpona opération est-ce que balongoli lisasi oyo elimwaki na kati ya nzoto to ezalaki urgence mpona nini soko réate biso et puis ewumeli esali combien de mois banali basoutenir yo mpona makambo wana eleka nyonso bien? En fait lisasi na ziongo le 28 septembre 2018 juste na kwa veni na ngana matete dans liboso babovi keumba nazo lisasi wana et ça déjà 3 ans, ça déjà 3 ans lisasi ndolo otuni soki ebimi to ebimite non balongoli yango te batiki yango possibilité olongola yango ezalaki parce qu'il y avait vraiment des appareils esengelaki mais place balle ezako se retrouver le médecin ont jugé bon il y a aussi kango bongo pour éviter bah préjudice monsieur donc possibilité des ala qui mi balé soit et ko sala kena na sala na koma paralysé à niveau kingo ou soit na dae donc on est vraiment ba souhaita qui batika ngo bongo mais tant ekotanga ebuka mâchoire et il y avait ils avaient un quoi moboé déchet moi quoi et aka 3 ans après komati a place na koto non na million boité na ndinga kati kuna ndinga libanda pardon tant ekoti et buki mâchoire police c'est kota a comment ekoti yango ekititi colonne vertébrale et déjà mukua wana ndé aka ovanda ngana donc tina nda ko nyokwa mani nezala mukua wana comment ka ba sommeil muzala vraiment mukua wana Dieu est bon Dieu est grand mukua wana balongoli yango donc maintenant ça va donc nazasko bien pour ceux qui a question nanga ezali ba ONG ba ola mususu en fait kokinanga na Afrique du Sud en fait nazali nango déjà na makanis no kapasi no ko kasuste no forcer sous autoté no tourner té na vandi nazu appel à pas tout solo andeni mais non monoté olali il faut activer ma kamunabi na yo activer ma santé permettre santé permettre mana ki ba to pour ba tournage singa énergie nini isusu na bino lisasi nazalana ouais natala une fois natala on avait émission natala on a Frank Stemai na monaka ou le bimambo lisasi bon non rappelé ayo rappelé nga singandeni na bengi Christian Bosembe merci Christian Bosembe pour tout donc tant a bengi Christian Bosembe ndé ça américain ça la moi ba démarche na niveau ya fondation ya maman Denise Nyakero Tshisekedi donc ndé 3 jours il est écouté 3 jours il est été comme déjà boule les élèves au Afrique du Sud soutient la fondation et permettait vraiment de se déplacer denga moko projet zalaki na lugana sala libanda ya Afrique du Sud na sala ndé na raté ko ça en 2019 c'est-à-dire na luka ta ngunda moya mutu ya fo na kena ko hôpital à l'état ya ofele parce que déjà ba pris na ndo mona na hôpital wana déjà ezala likolo ya ezala vraiment likolo ya bozwinanga soutien à fondation Denise Nyakero Tshisekedi de permettre vraiment na qui d'Afrique du Sud et puis na zala na hôpital privé pour nga ba traiter nga na passeport ba traiter nga na passeport
bien que coût ezala qui élevé mais comme fondation ezala wana sima nga de nga moko pour wana na santa qui ngo vraiment tie et donc na saliti ba na koti na na leki na opération ma ministre leki donc voilà pourquoi ça va pasteur ba on se sambela pour na yo et puis pourquoi ça biso opération ya monde ni parce que ba tebele ba mona on ka lokwa na msumo blague donc na ba coopérer nga mais au santé qui on est vivant qui on est aux aki na itani ah capache pour qui mettre ba WhatsApp ouais je t'ai dit donc oui ça penza yo momo na vraiment que ba solo lino na no hotel ceux qui ba fongolo awa ba longolo ango opération elle est prévue pour 30 minutes elle est vraiment prévue pour 30 minutes mais tout ça les 3 heures du temps. Ouais, tout seulement 3 heures du temps. Kapachinga, elle est soustée. Elle est soustée. Les élèves qui médecine en Afrique du Sud, les élèves qui évoluent ou encore avancé, mais tant que nous avons pété les lots, merci ou encore, nous sommes hollandais, non solo là. Donc, expliquer vraiment que nous allons soustée. Nous allons soustée, donc c'est qui fallait mettre la caméra sous l'anzoto pour que ba sous place donc ba ligne so na ba appareil réanimation na ligne ko bunga pe donc nyonso ils allaient déjà sur place dans la salle d'op koto bota la tension koto boyer donc on va remarquer que anesthésie qui est aussi la menga non bouger té ba meke un peu ko réanimer non na maboko nde biso pe to sala ba moni au faut appareil à mondele koti bloko ana mbala moko yo achaka chana mitema na maboko bachi mbala moko nde na ki ozonga après avoir ko sala opération mais siko ndenga mona lobi ke okobanda mbala mo musala toza ba repos to répondre aux yeux déjà on est coquille na zui repos po on est za bambangu wa zo mutakolo ba magelo lo bana moi ba douceur mais moi okima bambangu des fêtes na matabami non mais non c'est bon les attaques qui est pour non forcer ou encore nini normalement pour au paiement mais ndenga kin so pemi la santé n'a pas de prix mais ndako ba fofuta c'est ça yomofolia comprendre papa famille donc bikaka yango wana tozongi déjà mon activité nauti déjà ko sala elo aliboso na Bellevue TV na école comédie je crois que bat Holandango bientôt là donc tozongi malem bien que to vendre mukie to wana on peut pas coup de fil ya bande copé théâtre les sanga na binonde mingi vraiment mingi nebi ke bazale pe na occupation mususu ou encore banda osambela occupation n'est pas tchaka non kapashi mususu akobengo te masambeli pona o mususu abengi ote engelo batega na poso kufa mususu ezaka ayebi nende te kezala ke faut quoi assister pour tu peux ba ka songo greco si ba moni pena ke pote bimi place tu essayer bon moni ce qui est vrai on a vraiment non contredire yote les gens ba collègues mususu bandol greco masola lisasi si azan lisasi akufate non na kuvite parce que na enfant mystère des enfance na ngatina comme aboy kapashi so na betelo ba parcours au mona magia o cha obimsama loboko pesinga mbote et puis singa faut kumisara nzambe et puis na vraiment la confiance en nzambe na niveau mon boy donc parcours na salo baba valer à baka donc ceux qui osa vraiment élu des dieux te moli mono pemi kana ki mais chouette ce qu'on dit baza par rapport on dit baza nafsida fa ba bolobi peke ba remorquage moins tonde ngagende pour la repos te pour les élèves vraiment repos pour les élèves vraiment systématique de rien na biso à talk show non donc pour la repos kuna frère mes élèves de Afrique ti Asie Océanie voisin muzuri je dis que quand repos vraiment zala ki moni la santé n'a pas de prix dans la repos kuna nyonso et salami déjà nyonso donc soda donc nyonso on a sali kuna te na sali ba choté OK ndetamso voilà na kindema mambwani et puis ba to belé na ba bete mabaku ba mone ba fiche na ngai fa na za événement mobwe
déjà ngana kende mambo santé oui ngene mambo santé oko silika mais so na yaki show na dam suna ko ina dai c'est ça o memi kolos après yo mo lobaka oni ba congolais matora mayele te yo mo yebi ke oye makambo nini windi ba congolais tozala to bongo mo ba komi place na yo so ça dit bien mo donc bizarre donc na vende na trop na chambre na ndako ko se concentrer donc et l'équipe vraiment bien quoi. Et l'équipe bientôt qui est libéré 6 fois pour nous que tous ont sous na ba show les a enlevé les rideaux n'engeza que remercier Batues il y a Kapashi TV parce que si ça Kapashi motemo zala nango en tout cas non c'est ngata ba congolais ndamba zala nango ndamba ça va kokango ndamba toi Batues mo to beta na mabaku to silika ka to sala ba to en main côté vraiment il y a union fait la force somme tazana yo. En tout cas, force et zala. N'a des musiques en tala, il y a des fois je pleurais. Merci l'été à Kanda. Na mon vraiment bas soutien la musique. Na mon bas soutien la musique. Bon monde des zalaka. Au Vandi, au monument qui a bandé kono ba olo belaro. Bolo belanga te pour batche langa chinchani, mais bolo belanga pour bato balinga mobiki ici. Ba prier pepo nanga, ba ke absence mobiki ici et ça pour na santé. Donc c'est comme mobiki si déjà zongi mon na tatale kaya. Au Tchetembe na fioteli. Mais on va les bandeli ok, bah te belé bah mon soutien nous on a mangé. Bah tu me sais pas interpeller rayo, kende nyoko bah mobiki ici dengenini. Les arabes non stressant de stressant. Pour la si maintenant après bah moi dit mobiki bah 20 mobiki bah bibi. Gloire à Dieu wana non lo basiko et lokumu. Et lokumu pour bah lité akanda pe ba commit. Yeda komi. Eh, moi bibi. Babimi yo en fait biso to ndeni biso to zake soka esimbi esimbi ngapela chali et puis tant Hollanda boko yosko komolo bake mutana nde yo la lienda la lié yo ça dans la ghetto et puis olo on bateau ba mayele okava oi balandanga ngai kolo idéologie ouais biso to landa ka chouette mais en fait na sepela na rafière biso pesa na bakulu te belé totala na yo ka sonité yo lobake natala bakulu te belé natala ba président na vie de loin natala ba président Fiston Sai natala ba président phénomène la die sobe natala ba papa Tito donc na kimobi qui c'est na kolobeza ensemble ya bato na nyonso pour kuta pe ki kalunga na kati ya so talima mobiki si na otalima bien au mona moi ki kalunga pesa na kati oka pe zuli ngala mo boye yo mobiki sende nini donc total à rapper il y a bien ils allaient s'auto reconnaître et ça la force et puis et là que ça sens tant sous il y a bolingo o petozana entre biso na biso mais ceux qui na comme ya net na ignorer ba ene na sala net ndenga na genre pour na 8 mois 2-3 appels il y a battement bo balobi na nga za danger wana eza wana créer tombe na nga moko donc tant Hollanda faut ndima peke na landi na moni affiche moi bima ki a sai na Olympia on dirait de l'autre moni artiste na moni Ronsia Zénith côté na Olympia bah et comme bima na vu ba phénomène combattant en tant qu'artiste ko lo bani terrain na bino pe moi bloqué pour bonga mo kende pe na moni we ranilé Kofi anilé ba artiste pe batambola nzela mo kana ba musique pour biso so ka ba artiste déjà makambo wana fameuse ça la passe et ça la passe biso na biso to ba congolais to ko bomana te na ba bandeko na biso ba uta ba na Suisse ba na France ba na Belgique biso nyonso to za ba congolais et puis to za bandeko c'est vrai mabe ko zanga te ba ko swana ba bitumba mais to yina na te na niveau maki na komi na souci ndeko na nga kufa donc et c'est un dialogue pour que l'activité zonga mon culture na biso photo tombolango tant to prester na ba salle ya minene wana et ba ça peut moi cote par rapport à culture na biso en tout cas en vouloir mututé chacun est libre ya okanisa ndenge il faut kanisa mais ezala na yango tende kabola biso comprendre toko za les sika moko
mais tout ça na biso pe na ba divergence ba idée ezala na ngo pe capacité bikunde tokenda na ngo te mobiki si ezala te capacité nga mona ra bende ezala beauté mais tout ça ka eloko moko toka eloko moko to kabwanité na respecter opinion na yo respecter nga bon tout ça ndé nini te moni par rapport à biso tolobe pona boye ah bon biso siko to zape na posa boye to ça ndé nini to zui compromis moko esili nango. Donc toi Congolais bisonioso, c'est vrai. Ata tolobio na koma belge, na koma français, na koma indien, na koma hollandais. Mais le Wakanzabi, même si tu pars, n'oublie pas là où ton cœur a vu les jours. Donc c'est très important. Nga vraiment na yokaka lo Wakanza mingi na yoka lo Wakanza. So na lina concentrer vie. Na yoka musique qui a lo Wakanza parce que ana mate à mon boy ni to salité et le belo ni na ndenge na musika na ndo yeboy moni ba jeune frère ba beti quand même moi ndika na bango un père en tout cas coup de chapeau ba frappé et puis là na sepeli parce que pour ma toute première fois na moni type moi bimi il y a ba congolais batu ya ba catégorie presque nyonso ba réagir les pasteurs les nani en tout cas coup de chapeau na bandeko. Mais seulement, pour moi. Oh, délai, ma personne. Tu as beaucoup d'handicap. Kapachi. Seulement, espoir faut la kaka. Ouais. Espoir faut la rara. Atato saliti na sukiti na mutu, on peut pas perdre l'espoir. C'est ça. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Ouais. Donc, nga atana personnellement atana sali belé. Ou encore na sali mingi on s'est posé sous la question belete on continue toujours kako sala mais le message par rapport il y a au bandeko balobi en tout cas ils ont ba fait moro réel auto oui ko ignorant ote hein mais tu ba pe qu'ils ont belé to salité na kati nzembo na placement bonoka toteki ba shimbo ki banini même ba bengi bisoka ba fainéant côté msuso tali ba benga ba fainéant pourquoi? Parce que mutu aza bosser tant on travaille même on te kilo na muke faut azane ne konzone mais ce que so obi mana Kinshasa tam so batu belé ba habiter bat batumbi sa ba barana nyosto monera ba coopérant donc na teki na bimi na tongo na teki shimbo kinanga na teki nanga mais na soir na mbongo na tekeli na ke na ngoba pona edi lobi sou na bima ba benga ngoto 10 jours or vie économie mikolo kokanate comprends batum suso ba traité batum supe ba fainéant et ça par rapport tam so ba comportement ya genre wana ozano bosser mais sala na ngondenge nini wana na ne continue moi mukeme wana 5 femmes 5 chéri obeta alemba obeta matete obeta limité obeta ngaba yolo vani pena ba yolo ba bien faut qu'on a côté ça sous petit moi gombe wana vraiment. Tu gagnes combien? Tu gagnes quoi? Donc, espoir, ils ont toujours tout perdre espoir. Bien que tu sali mingi, on ne peut pas perdre l'espoir pour tout sali mingi. Merci 6 fois, tout comme M. Nasuka, remerciement à Banani et puis merci d'être parmi nous. En tout cas, on a CPL Makasi. Merci beaucoup. Cynthia Kapash, remercier une équipe. En tout cas, ce qui est bien, pas un bino awa. Tous à la cab invité en dehors de la caméra tous à la vraiment bandé parce que Kapashi mobiki sindeni kuna idor a Kapashi solo là qui mais dans la Kapashi betelo mon ça l'est bien tous a peu ba coup de fil na bat souper ba balinga mobiki ici ba bengenga à partir ba émission ba mona ko salaki en tout cas merci na Kapashi TV puis na bande konyoso merci na ba master na ngai oyo baza nyonso pona nga Matebu Chic Choc wa koma boa vida Matebu kala la wetu merci na Seven Chine Bofoyang les multicolores merci à Ron Siakoukiel hein merci na Aïda merci na Lianza merci na Papa Vie de loin merci na Bandeko nyonso ba comédien le pasteur Lité Akanda donc Bandeko nyonso ba soutenir nga de près ou de loin. Merci et surtout Aïdor beaucoup là Aïdor. Donc au moins on a sacrifié vie na
yo momo vandu tali muto intérêt nezanini bon malam. Et puis merci n'a pas tout solo na nyonso parce que pour tokoma na niveau na ken d'Afrique du Sud des appel à pas tout solo ana. Donc n'était pas tout solo na carrière nanga a contribué belé déjà ko kenangi pas vie de loin yé na non Fuji. OK. Donc babimisa mala Fuji abenga vie de loin ya bimisila ndeni bambongo na babi fo futa ngokuna pas tout solo ka moko vraiment. Et puis lelo abengelinga Christian Bosembe nanzela Christian Bosembe Fondation Denise Nyakerope et Swinga en tout cas on a kolobana Fondation Denise Nyakero Tshisekedi ba acte boy faut ezalaka et puis ezala continuel ezala continuel ce qui est un peu étrange et bitang ba on est envers nga ba kanyinga munoko il ne faut pas crier c'est ta santé d'abord koganga noté to sala te po mokile mona mais biso rôle na biso ezali ya osunga bato nyonso boza na ba difficulté na ba makambo mobo donc tout moni na kenda sa makelele na le KPTO na sala boy na zongisa boy. Donc merci na fondation ya maman Denise nzambe ya pambola bino et puis na bande konyo so bo chenga na mabondeli mobiki si azongi donc naza déjà mon atatale ka na zongi donc Mikolo Ebanda awa bomo na déjà to salaka ndi to salaka yo asikeza likapashi to betali solo ya betali pona kapashi zo to betali solo kuna to beta omona kinalité Maître Van Damme Maître Van Damme en tout cas Maître Van Damme Maître Van Damme atikanga te na atika bino la continuité atikanga te. OK. Moni bilo nyonso na lia kuna ya kolia. Maître Van Damme. Ye. Maître yazane millionnaire te. Pas millionnaire baza. Pas millionnaire baza mais yazane ka maître. Abunda na cash. Maître Van Damme, champion Emani Saga. En tout cas, bah merci Nabino, mon vieux Bali. Mon vieux Bali, merci beaucoup. Moni ezaka mbongo te. Considération na Kibomoto. Donc napesi bandegonion sur Afrique du Sud mbote nabi que 2 fois na Afrique du Sud na prestété na prestété na ya kama mbumo boyo santé nini boye mais tout on attend on a contrôle nabi que nazana déjà bien na les champions n'est pas poison Kasereka to zalawana champion Kasereka bambote belé na bandegonion sur na pesi bino bambote quoi. OK, merci. En tout cas, 6 fois, Bobby Kissi, merci d'être parmi nous. Merci à John Mystique pour la réalisation. L'Andela va faire. Merci à Onyo Sobazo Lingabiso, numéro 6 fois Zawana, Bomoni Linga Lakisi. Et ça quand même m'a relaxé parce que toi, Baba qui va au Kangamuno, comme ça, qu'il a vu qu'on a déjà loin. Pour mon kilo, bah, on va le connoter, mais à côté de moi, que comment Keba, Tindika Chakal, Keba, affaire à Keba. Merci à Obalandi Biso, Babote Mingi, et merci à la fondation. En tout cas, merci Garçon Siki pour la disponibilité, en tout cas pour l'assistance. Merci d'avoir Obalandi Biso. Mais artiste Azala qui taillé, Bobi Kanengezala. Faut soutenir Sikamwa, Sandala Sikamwa, Nengezala, Ramolo, moi, ni moi, Wanga, l'oubliette. Mais, toi, il y a Bapna Kebolinga, Biso, ça rate ce bon niveau, et t'as la qualité. Yemondazana a rectifié, comme Moussou. Parce que tant on a un recul, pour réflexion et mentalité. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour la cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba. Et si ba valida Oyo Kinzala Kobanga Bangate États-Unis mobimba. Et si ba valida Pour la mariage na yo Ndeko Kobanga Bangate oh
service traiteur katika pesa ye kopesa masolo motema leo some bapesa ye asololaka bien soko kutani na ye okozala deside katika pesa ye na pesa yo nini ye katika pesa ye motema malamu katika pesa ye madame katika pesa mère boss Juliette te valide yes katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV aye petite sœur propre petite sœur chérie y'a madame Eliane Nito la patronne y'a service traiteur la Providence à Paris restaurant service traiteur chef katika pesa États-Unis mobimba bavalida yunani oboya madame katika pesa motema malamu ruta ya nzambe ya yoka Juliette valide